Fidèles internautes, Bambote Belé, partout dans le monde, Bissika Nyonso Bozwami, émission à Bino sans frontières, Yayemoko Magibo Congo Mwana Mongo, la suprême de la presse. Quand on dit ça, nous chaîne les akebe, mais chaîne les alaka moko, Info 16, na innovation na biso, lelo, toza na commune à Barumbu. Bana to Barumbu partout dans le monde Bambote na bino taka Barumbu de makambo. Oui to ye na Barumbu artiste comédienne Jili a invité ki biso pona koyamba excellence na bango menga naza atana ko présenter excellence na bango to moni mama Jili na cuisine to yeba mpe azolamba nini avant to kota na makambo ya excellence auto ya lelo. Bonjour Jili. Bonjour Maggie. Oui c'est ça qui nini nozolamba pona lelo. Pona lelo vraiment pona nazolamba soso, nazolamba pondu, pona député na ngai, na yambi député na nga, na ba membre na ye. Yango wana na olamba pondu na soso. Donc groupe préférable député na ngai ezalaka pondu, talaka yo ebi Barumbu. C'est Lola. Et voilà tout le monde le grand caméraman Abenda la bison biloko bazolamba na tout le monde déjà ba osala poulet. La pena pondu pona koyamba député na bango député na biso député abana Barumbu. Voilà tout le monde pondu pena moto wana vraiment eza vraiment kotoka quand des gilets abiki non balambi pondu pona député abana Barumbu député ya RDC député provincial Oyo aza congolaise aza mwana mboka eza goût préféré na oui voilà Julie to préféré to kelexika yemoka vani comme ça to solama sola 4 voilà kito makali oui ba chaîne ezake belé mais ba info 16 ndé makambo donc bo s'abonner 4 jours na info 16 quand de na ebseb que non toza na 4 Barumbu Barumbu chikwenta babina yambi bana Barumbu na molobeli ya Barumbu. Donc boso mona mapusizo la mapuna to moni image la lamba pondu au lamba poulet ndenga expliquer que non pondu zo lamba pona yemei non prendre non temps le grand caméraman au fungola biso bino mona maman Karine Nyanda yende makambo babi Barumbu ne tombera jamais. Oui voilà toze belé awa bana Barumbu babi molobeli na bango o bango baponi yeyo kande babaki parité bango baluki moi mbate baluki mwana mwasi akolakisa bino bokasité na kati ya parlement. Bonjour maman Karine. Bonjour. Bonne santé. Oui santé ça va. Et salon ndenge base no bana Barumbu lo ba sepeli bayamba o. Na sepeli mingi pona toza na souci ya kotombola commune na biso d'abord. Toza na posa wana et tozo cha énergie pona commune na biso. Na sepeli mingi komona bandeko na nga na sima na nga bazo soutenir nga et puis ozo pesa nga pe courage makasi. Oui maman Karine a postulé na provincial babi numéro 10 numéro 47 en tout cas bana Barumbu 47 non 47 vous attendez semaine mais maman Karine musala oyo moni kaka ya ko olinka ka osunga kaka mboko mo tekisa charge makasi. Oui charge wana to bota maka déjà nango na posa wana mais eloko ezangaka nanu makoki ya okoma ti na niveau wana makoki ezalaka te ke no koyiba pona osunga place na yo avant okombola libosa muninga babandaka nano okombola na isika na yo bandi muke lokola posa wana ezalaka déjà posa kosunga ezalaka déjà on a biete bakamango peto kota on yangwana na koti. Oui voilà Karine Nyanda Kaipu babi députation provinciale numéro 47 mais obi ke ba député o ba to sala 5 ans aux populations zo le obi ke ba stelle lote maman Karine nini oza ko assurer base na onini po babi to tuna base na eza bana Barumbu nde bato bakotombola yo et puis Congo mobimba ba yeba yo oza ko assurer bana Barumbu nini balobi toujours balobaka toujours mutalia ka eloko ekoki na mungongo na ye tango ba député oyo wana o basalaka o basiraka batu bakokisi te parce que bayebaka ko assurer batu te yo oza na lipa ozo assurer batu kolia musuni impossible tango batu bazoloba ke non na kotongela bino stade te na kotongo to route moko na Barumbu parce que ça mato otongela ngo wapi
bana ba omba pesa biso confiance ba otoye to moni ba faille o eza na kati ya commune na biso toye pona ko bongisa to ko promettre bloc ebele parce que so promettre wa promettre ki biso boya réaliser te mais eloko to ko sala eza ko tombola ba rumbu naza mwasi na ko soutenir bandeko nanga basi mwasi eba ko zala ayeba ko zala dynamique ayeba ko zala une femme forte pona soki mwasi atombwami famille mobimba libota mobimba etombwami yango naza ko s'investir na mwasi pona tombola basi pona commune na biso ya Barumbu na ebeke to kolonga. Oui voilà. Viva viva viva. L'état na oza maman na no pe maintenant dernière question na maman vana leka na moni pe papa mu mbaza na ngambo awa mais maman mingi tomba to ba ozwa pouvoir na 5 ans na bozwa bo na ba commune na bino bo na bino ka poto so bozika mbongo ka comme le ka poto ebo zwa mbongo bozi pouvoir et comme naza na Belgique bana barumba zolela maman Karine aza na Belgique aza à Paris azo dondwa na abosani passe ya bana na ebite maman Karine okokufa longo na bana barumbu beto okima bango kokima bango pourquoi non te jamais maman tikaka bana toka maman moko ta sundola bana akei ata pesa ma okende okantaka bana non tika okima Barumbu te na mona Barumbu na bote na Barumbu na okufa kaka na Barumbu tadi na zana kaka na Barumbu na ko ya ma meze bebe ya mbingi ba Barumbu nde ba kolia ebele ona zaya bango oui bise pe tozaka preuve à l'appui lelo tozana Barumbu to sola maman mais je pas otambola info c'est toza to tambola na poto tout na pe na psos na yeto kanini bana Barumba loba oui voilà merci na pe misona no muke na zana no mtaza mupandi na ngai bonjour papa Mwimba bonjour maman Magui bon na moni présence na awa yo peut ka ko soutenir Karine Mianda ou bien yo peut oika kande baloba ka ki biso ko ya ka pona ba short biso azoya ka pota musuba ebiki na suka aulia epo na suka omela na ebite soko olobani. Merci maman Magui tant ozo tanga kombo ya maman député il faut que tanga ngo mobimba maman Karine Mianda Kaipu naye epa naye pona t-shirt te pona kolia te naye te non pona intérêt moko bon et loko tindinga na faire partie na base na ye c'est eloko eza na mutu na ye eloko eza na mutu na ye c'est-à-dire ba idée ya zanango pona commune ya Barumbu vision ya zanango pona commune ya Barumbu esali ki artiste Mwimba akota na makambo ngo po mama Karine nde makambo pesa makambo zwa makambo olinga te donc pesa makambo zwa makambo otie mutu makasi talio. C'est-à-dire que na pesi déjà moi signal clignotant en rouge na 1000 mètres na tous les candidats mususwana que batika nzela polele que asia zwaki na eka batika kotia bakal banini parce que la seule candidate oyo a convaincre bana ya Barumbu ezaye ana ba critère ebele azana nu abotami wana abotami awa akoli awa atangi awa à partager souffrance et puis moment ya joie ya plaisir ya douleur na bana ya Barumbu na kosenga na bana Barumbu kaka likambo moko campagne yangoyo bo pesa pe chance na mibali yango pe ba décevoir biso bo pesa pe tour chance na basi et puis moi c'est on nani jeune bolanda te que non c'est parce qu'après ça que 5000 francs c'est parce qu'après ça que t-shirt nazo loba parce que nazali artiste bo yebinga na sala ka ba émission belé na yebani mais nazo ba connaissance de cause soyi bolingi Barumbu échanger ngungi wana esila kuluna wana esila oyo non ngapongane nazani ngainde ba impunité wana esila molobeli ya bana Barumbu de mama Karine Mianda Kaipu to betele maboko mama Karine yede pesa makambo jwa
obi ke mwimba de kozo lobela yo ba laisser au combien pour na habiter ce qui va payer au combien pour vivacité aux anango kanya kanimba pesi yo po bino bozala kabo et si ba fina ki yo déjà era mutu musupa ko yesu a fini yo obande soko kumisa ezaka kanini mwimba boyebinga bien même temps na sala que mission na ngana antenne aya mode de mers na ba émission belé si da combien de pola bato que non musikato so combien de pola bato zo lata banzoto non na zui moko nde yango na sanango ya mama Karine Mianda Kaipu pesa makambo jwa makambo mwimba zune loko ya mutu te mwimba zune mbongo ya mutu te naza nanga artiste comédien boyebinga na sala musala na ngamagi azaka lolendo na TV mais na continue makambo ya mwana aza simple simplicité le binga yoyo aliaka na bato na se soki po ye na mesa wate na mesa po na nini place yo zali ngana sala na yo po na français baloba boy eloko tininga na sala na ye au fur et à mesure que tu montes de l'escalier n'oublie pas les gens à qui tu salues. Car en descendant de l'escalier, tu rencontreras le même personne. C'est-à-dire que y a dans des bosses. C'est-à-dire que l'olendo pas nezati. Au fur et à mesure yozo matan escalier l'olendo. Au lieu qu'on pesa tu bambo tete banini. Mais tango kokita ruta ngana batoana. Soki siko likama nanzela nana osongo. Nde ye aboya yango simplicité. Atueta maman beaucoup. Voilà, oui, voilà, en tout cas, vraiment, Nazanga Tana Maloba, vraiment, Mwimba Pendenga Lobinga, Nazanga Tana Maloba Koloba, hein, pour voter vraiment, Maman Karine, Nianda, Kaipu, on a comment étranger te wana, comment on a comment étranger te wana. Au moni soso comme na de Kasai, ozui Katanga, Nanda Mamanyema, okuta kombo wana. Ezaka ke no biso na Kinshasa to tambola ka to komona mutabota me akoisi 80 90 100 akomi ata na Congo central te voilà hein wana na lobi eza ya solo na sengi na ba fan na ngatu o balanda ka groupe Altoni o eza dirigé na Alima Kiangando o nyosa sepelaka na mwimba barumu mobimba soki bolingi mwimba bonga zala bien aleka abano keneti na ba Hollywood akutana na ba Jackie Chan na ba Jet Li a tourné film oh Arnaud de Schwarzenegger beau voter maman Maman Karine Mianda numéro 47 yende makam maman ba nazo eloko ya motute na sali mabepe na motupete na kepe na ndako ya motute je le dis avec conscience elle est la seule personne à qui j'ai pris contact et ce qui peut na sepeli na ye c'est parce que koleka na ye Barumbu et Kozonga Barumbu époque coloniale. Okay. Merci. Oui, voilà, en tout cas, vraiment. Vous s'abonnez toujours à Info 16 Bawabi, propagande des bandits, toujours ensemble. Naba Obaolinga Bassam, Sam, Alampo, Namboka, Namon, Batubazape, Tozé Belé, to Mekape Kotambu, sa micro, Namoni Awa, Nikambolo, moi, Nambarumo, mon casalo, Bananga, Chininawa. Bonjour. Bonjour. Yupena muno zapena mwana ba rumbu penze ya makili okoloba nini pona mulobeli na bino obozo tinda na parallèle eloko lobi ate bien mon rabo mona ba preuve à l'appui donc to soutenir ka bo lembate oh biso daba les deux petits ninja basoda makasi mais obi ke musala o ya poni eza musala moka pasi il faut simba ya makasi po eza na mopepo yaka e koza père moka ningani e koza père mo passer boza na capacité wana ya kobanda ko supporter et puis ya kobanda pe koza loka ba conseiller na e to supporter nyonso po bino boloba boy ton matangiza na quartier soka zaki na déplacement yete boko mo loba oye asunga kate o asala kaboete bon ye pe jamais ko sa erreur wana tara nde to kendeli kaka to kendeli amalam oui voilà na zongeli yemoko maman Karine Mianda na ebité ils ont dit à quoi na mone to gagner confiance na bango na mbala moko na nukutu belex ça mité mais na monde déjà aux na bateau de baza ko apprécier stratégie na rezani eza qui cité taweza kweba kufanda na ufandi pesa na kati ya famille na yo parce que barumbu eza famille na ngai yango no moi ba appréciation parce que ba yebi ndenga na silika ka nena lobaka nena lela ka bon ba yebi
yango wana appréciation eza makasi bon. Oui, voilà, on a invité mon artiste comédienne Julie. Pourquoi le banini pour la maman, voilà. Pourquoi le banini pour la maman Karine. Yangonde makam veut dire que talaka bana barumbu to na mingi alobate elokato loba poto ba mona mukilimo bana poto to beta sete na bana poto touro na parlement jeté veut dire bana barumbu bana poto bolala te bomoni mwana bino molobeli mianda Karine veut dire que to belela talaka abijilunga botambengo mwana poto ayaya benga nana benga visco seli yebisa bango yabiso molobeli wana donc benga famille quoi benga famille molobeli wana mami rei botambengo donc benga famille yabiso penza molobeli yo mianda ya jeté ya moko na stage na bosalité veut dire que moi mkie mutaza ba relation belé daka yela barumba kanga da katikata barumbu veut dire que so bengiye tanga benga barumbu tombe Blaise le waba mwana state un bon tonton veut dire que benga railo baka mianda makam par rapport mianda makam. Oui, voilà. Babi bana barumbu mais bana barumbu boki baki bakanda musupe bazae bino bo tia Karine passe pour na mela biki bakanda musu bazana na ebiti bakosala ba pont bakosa marmebe on pas l'équipe bino non merci mingi na bana na question za na dévoler au lobby libaya mabaya ezebeleti bois noir ezati bois vert ezati na bo musu benga sebani na bois rouge ezaliti mais ana bois mususu okomona mutachi libaya oyeka ko tindiki likofu boye e Tanzania libaya mais soko tindika likofu boye e Tanzania mais mususu bois noir penda okomona yango na soko yependa obeti likofu bobukania nde mama Karine mianda alenda do muta obangise na barumbu azate to singa na bana barumbu conscience et sale moi si soka telemi mboke kindaka liboso na zu exemple ya pays local ba bien entre Suède ou bien Norvège okomona c'est 100% ba député na bango 60% ba ba femme bota la ba pays wana entre non si je me cause à la Suède bota la Suède nengezali bota la Norvège ali premier pays na Europe même na monde à un niveau de vie social le plus élevé na Suède to ya sida ezate to ya sida na Suède ezate pona nini basi ba telema soko tali na Bible Yesu Christ a travaillé na basi wana ba accompagner ki kolo Yesu Christ même tina liwana ye et Yesu asekwa kitampo ya suka asekwa mwasi ali mutu ali boso mona ki Yesu Christ mwasi ça dit que kota la origine ya mwasi identité ya mwasi c'est elle qui est porteuse de la vie humaine et elle mérite tout les respects l'estime la considération et lorsque une jeune fille ya baja mama Karine mo batelemi te conscience ye no mboka na ngezabo ezabo koto esingi simbite botika na nga pena zona makambo ngo mais bopese makambo ngo bopesa ye ngo c'est comme ça il faut faire maman même à na barumbu il y a 1000 personnes mais conscience de maman baby ke batika libaya pona kwambrie makambo pona ko tenter mais déjà maman ça dit na moi 67 à 68% il y a sondage PC favorable pour na maman Karine to betele maboko est-ce que maman Karine c'est comme ça qui peut atter pour na mona mongi na zabo yoko fidèle internet bo la na kota maman Karine ngana pembeni naye mais na oka ba parfait mona kinezala até et ba parfait de la chair ya até parce qu'on a banga de na habité sur au Paris au Londres au Bruxelles ngamona comprendre maman Karine au déplacer moké fato yambo lelo bien vous allez kana barumbu ezeka na barumbu kana zo yenga kali kamba ba leader ba base na ngaka zo yenga sur la parfait kitoko boy c'est que tant ba voter mbongo nyonzo ko kana ba parfum na ba mafuta kitoko na comprendre te lokote to ebi oyo na za mama na ko so mbongo nyonso te ya ndako na investir na parfum na maputa te na ebi ke ndambu ya kolia izali
ndambo ya kopakola mafuta ezali ndambo olatisa bango mpe ezali yango nde makambo. Oui, maman Karine, na ozo mingi te, na ozo mingi to mingi na bato ba ochende normal makasa za ba question pona bango. Bon, dernière question pona yo pona moni pe c'est comme si ozo ko pe ko loba mingi te na premier ko bato ba loba makasi misu ba kende ko na ba nini mais et simbite parce que au promet ba rumbu nini. Na minute topo CD image oyo etalama partout etalama monde entier na bamboka mipaya etama en Afrique au promettre bana barumbu nini o ba rotiana mutema na ba na promettre barumbu évolution d'abord ya commune na biso ya barumbu et puis na bana basio ya barumbu ko ngana za mwasi na bana basio baza désespéré na bana basio baza na courage ya koluka te na vie ya musala te na vie ba kosala musala elongo na ngai to travailler pour na baumbu na biso biso e kosala ke biso na to travailler biso nyonso to ko yebelo ko to kosala na baumbu c'est-à-dire to luka kaka bonheur ya baumbu et non malheur ya baumbu et puis koloba mingi ezate ko résoudre ba solution mutu mususu azoloba mukie mais azosala ebele na boy na lo bebele po ya ko quand alors baka kutu boya sala ngotete tout ça voilà. Merci beaucoup bon j'ai toujours qu'on s'abonner obi que papa Mwimba obi que bino ba comédien boza ba risque mingi na potopo ba bima kamba propagande ezo kana RDC ba comédien de bato ba simbi yango en plus pour ça ba comédien ezo ba naté boza na partie ni pas maman Karine to monio et pas intégrer na temps comment to monio finalement pour ça ba artiste eza wapi. Merci mingi maman. Na sepela kama kumsubu de la forêt alobaki concernant conflit ya zalaki na wana ba combattre ya potenti alobaki biso toza ba artiste toza kapona batu nyonso. Olandi lelo yo artiste soki akei ke ngandi mutu ya G7 ngai nde mutu ya majorité az artiste te. Artiste a joué un rôle ya église au milieu du village. Moni église ezawana eyambaka mutu nyonso. Et puis ça na mutunyos. Mais néanmoins, en état homme que je suis, mon balio nazali que la myanzam, na ko zanga ba sentiment et ba plaisir te. Oh yezaka na mutunyos ya mokili. Et puis tout ça na démocratie, mutu na mutaza na choix na ya ko sala likambo yo alingi. Je prends l'exemple ba tu poto, ba msusu ba lingaka na bango ba tu opposition. Mais comment na mabete? Eza choix na ye. Asepeli na ye na ba tu opposition. Mais monsieur peut na pota lingane batu ya pouvoir ya majorité. Où est le mal? Mais nga naza artiste na poni nanga mama Karine provinciale la ville à Kinshasa. Mama Karine Mianda numéro 47 na provinciale na Barumbu. Ezaïe. Soki batu bakozwa mal, je regrette infiniment. Artiste face à la musala nenge sengeli. Tanga na leka na TV. Na sepelisaka batu nyonso. Na pesa kamatea na mutu nyonso nazalaka pona bati opposition te nazalaka pona bati ya pouvoir te na pesa kamatea pona Congo mobimba. À quoi sert bon nazala na parti pris? Non, mais ce qui est vrai, je reconnais en âme et conscience que mon choix, j'ai fait mon choix na niveau provincial et pas Mama Karine Mianda Kaipu po yende makambo. Oui voilà, nazana yo kaka nazana yo osali choix na yo oui to moni osali choix na ya maman Karine. Sko na présidentielle, yo za na choix ni na présidentielle. Bon, na présidentielle na zotala nanu hein. Na otala. Ba pesa ba nini ba plein société na bango ba programme na moso ba benga kanini wana ba ya société ba pesa. Toza lelo le 40e le 7. Les 23 ans musikata hein. Il faut naïba tu as pouvoir ba lobi boye tu as majorité ya opposition ba pesa ba base pour ndenge les aboye. Maman Karine ayo api na base. Donc à comprendre que avant ça la marmfo ya api na base. Ngapi na ba fan nga. Avant na pona na koya na base. Voilà. Soki na tuni base. Te papa Mwimba à part Maman Karine à niveau ya provincial. Au moins côté à présence to lingi yo salmo. On n'ongati. C'est pour Magibo Congo. Numéro combien? Numéro 16. Info 16. Voilà. Oui, voilà. Oui, voilà.
toujours ensemble toujours ça là moi maman linga pe maman muke amela moi j'ai après to kozonga na plateau na biso voilà merci tout le monde pondu belle en tout cas biso to linga en réalité live donc maman Julie tout le monde a pondu ninge beleli donc les grands caméramens benda bena bi pondu voilà pondu penza donc oh pondu des petits na olia des beli veut dire que bana kin bana poto bomona pondu ka des beli à la congolaise soso na ngape soso oh na comme une étape déjà na kalingi na sis na ngasa sauce po na lia allez awa na comme na étape ya ma fufu au moins na tema fufu yebika biso tala ka biso ba africain masanka na fufu nde makam voilà quand vous monnaie vieux Robert Kiziendo na Paris babi pondu yango soso ya kini yango fufu masango ya kini yango ka vieux Robert ne bako ya to c'est do kaka mama Claudine Kinwa mama Claudine Kinwa nde makam oui voilà ya Willy Pezienne de Paris mon yaya chéri ya solo ko talaka ya makam boduka na bo santé apona rappeler ka le waba Blaise na state ke pondu yango ali yango kala veut dire que ato li yango bijou lunga veut dire que pondu soso e beli talaka ye pona yango yaya oui merci vraiment na profiter bien na souhaiter ba joyeux Noël na ba fan na nyonso ba oyanga ba balinga magi beaucoup moi na mongo mingi ba joyeux Noël na bino en avance poto ebité nzambe kandi mutema monde ezokendela donc ya Willy Pezian de moi ambassadeur Raymond Singa babi Chitos mboke lengi babi Chitos de moi et pourquoi pas Blaise Avoki papa Moziki na Bové José Chudi babi ciseaux d'or au sonanga mabe sanga passe oui voilà tout que tous avoir servi biso lia Fufa Masango na candidat na biso Notez bien. Numéro 47. Encore pour la troisième fois, numéro 47. Barumbu, la provinciale, Maman Mianda. Quand to ba chine zebe mezala ka moko bino bomoni ndenge bana barumbu bayambi candidate na bango Karine Mianda numéro 47 yende makambu en cas vraiment mingol bezati bomoni to da na table le grand caméraman au fungama na posé pe candidate na biso moi qui ça souka pona souhaiter bon appétit babalia kaka e banate et puis Robert Kiziondo donc maman Claudine Kinwa balia kaka oui maman Karine Mianda na habité accueil au salon de nini pona moni Julie na habité Julie mais quand on comprend ce bloc avant yemoko yeme aloba letoloba na honneur na biso ya maman na biso Karine Mianda to be mingi to bete c'est ali aka pondu
et vraiment hein pour te confirmer penza talaka pondu yango yo ah petit sauce na biso belle bon mon na première étape ni na l'accès bino pondu ne to bandang ne to comme na suka fufu nga bukula baseka biso ka baluba veut dire que Blaise le waba au mono raté au musika biju lunga ya le belebele zate biju botambengo alela oteke même malheureusement liamba la talaka biso to lira biso fufu ya wana mona servi honorable obina to meme malema biso to meme na mabanga te na banzete te poto to koma kuna na parlement et koma oh nzete tika libanga tika te to meme pena malema le mitito ko vandi na kit nae. Merci oui yemoko honorable Karine Mianda na habité et ça on dit na kebo na moi balambi pena goût préféré na yo balambi lo pondo na moteke na habité ce qui saloni ni po to clore émission na biso. Oui, il a sepeli mingi. Faut pas koloba pe bompe. Il faut li pour tous en force ya ko bunda ko solo là. Ya ngwana force na chasko na libumu ya ngwana. Merci. Lambi bien. Nazolia siko. Voilà, bon appétit, voilà. Les grands caméramens Kande Tobaki que non. Bon mon ndenge candidat ne pas au lien babika ya bateau hein ya li akabambala to bandene ali nyonso voilà bo s'abonner toujours na info 16 bo s'abonner toujours na info 16 donc nyonso kam voilà ba go bisu na bino nyonso ambassadeur Monsinga ya uli président de mois de Paris Chitos mboke lengi Chitos ko bois kinga makasi isanga pas si fort le grand caméraman Aaron mon conja image le grand caméraman le grand célibataire Aaron il m'a 16 mm 16 mm et mon condé ma kambabi l'homme sérieux quoi et na bossa net frère Richard Madeka frère Richard na biso de nous dans Londres ba ko biso na bino nyonso comme hier ya à manger bon appétit Robert bon appétit mamela kai bana Obi Dea rapaka Kone bazangi Naka ngandi boli